te ya wera banda ka donc yo moto lo de planète bato ka voir chani bayoka ba institution ni brigade Sarbati pour ozala ba mon animation brigade Sarbati ba bi brigade Sarbati ozala Clinton wana brigade awaka brigade oboka ko le kabi tout na be ki tan tele comment me pousser ni sara we position ya te avant de position ni soutenir la son avant de faire la promotion avec la campagne la page officielle de Frégo combien de millions de personnes dans la page ça vidéo ko tcha déjà on a faire ko la page ni batata la wana petit tu vois le wana on te zara wana son kuta ya pete la faire awana parce que on Nicola à soutenir à la page Nicola ngo nous les Gaulois ngayo lo ba on de mama we ressorti mais bien mais quand on a dit comment on a maman j'habite tout les arabes partout là-bas là soit dans la c'est combien de fois yo mon to munane vous savez ça c'est petit na maina soit na madile tout le monde a tout munane parce que tout ça bana kitambo on se mara etima beaucoup d'avait la bande de celle qui stop Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision, Marie-Wazé, surtout dans cette émission d'analyse populaire où les amis me représentaient toujours Pawangaï Wabino Daniti Manga, garçon le 19 février. Je dis encore merci comme ça à la patronne de cette chaîne. Là, je vois Maman Mami Wanza, Motema Batuya, Papa Misha, Nakati ya Pariwana. Et je dis merci comme ça. Je vois l'assistance de ma consoeur à Balébé Nana Kabela. Et puis, te souhaiter joyeux anniversaire à le triple Chilo Wanza, Divine Wanza, Grâce Wanza, Véritable Wanza, donc Bambote Yawana, Achili Wanza. Donc, on va fêter l'anniversaire parce que tu vois que mois de février, mois de Bichon, Nyonso, Daniti Manga, il y a eu le 19 février, et puis je dis, joyeux anniversaire comme ça à Kimia Wanza, Mwana, Roni, donc Mwana Roni Bessial, donc Bambote na Bino ya Moana, donc joyeux anniversaire Nangara, bateau Babotama en février, ça a penda, très bien, et ça a penda bien. Joyeux anniversaire, na presse véritable Wanza. Presse véritable Wanza. Donc, bango wana tozalana bango awa na MJ Télévision sur ce fidèle ami internaute, on doit parler un peu des actualités de la musique. Neni musique eza kotambola na minute Weranson Arena Grand Paris. To solo la moi et puis to solo la papa Hervé na bokati na nyonso faire gola Jésus de nuances. Boni papa Hervé silence comme ya makati boy. Problème nini eza na jet set. Sur dans cette plateau, je ne suis pas le seul. Nazana Elvis Yanfou. Elvis, bonjour. Bonjour à Massanarachi Mangadani, en tout cas bonjour à Batoutou. Batou na biso partout dans le monde entier. En tout cas, on a profité na occasion de faire mbote na assistance ya Nana Kabena na moni azawa la goloise ya côté business na moni azawa na ya côté business azawa to maye on nga baleki neto makati na gomona papa zara bobelas na Brésil venanga Salvador Maya na Brésil ba otani ko ngana na Brésil ko yo olali na Brésil na ba ko ibata Brésil Brésil na biso na Salvador Maya Sengeya États-Unis voilà Sengeya États-Unis donc et pardon Sengeya ya Brésil je na Salvador Maya en tout cas bamote na yo pe na batu tout au na biso au télémission au commenter au partager au liker en tout cas et vous allez vraiment s'abonner à l'émission on est un peu comme il faut qu'on s'abonne faut s'abonner vous de la pierre on a actualité à tout moment vous dites non parce que il y a pas peur de jet set problème les amis jet set la moi que là qui n'a pas de internet on dirait pas peur voilà ici jet set tout dans un problème attention comme on quête biso déjà dans les bons jet set déjà bien bon déjà
la minute tout le papa Hervé dans un concert le 15 na Abidjan dans un concert le 15 déjà on a la mission qui n'est à Paris à quel moment on a donc tout ça nous un concert dans la après que le mois pour là après ça date c'est quoi là concert dans l'Europe tout ça na calendrier dans la date et belé calendrier de 2025 calendrier bi ma ka côté ba ndeko mususu bandeko ba na peut-être ezalaka kita na papa papa na kita na mokite po papa ofe na monde azalaka na diffection ka moko ezalaka Michael Jackson akufa Michael Jackson donc lelo papa ofe atikala kozala jamais na diffection na Congo aza na diffection par rapport ya koyemba na mamutu adversaire ezalaka Michael Jackson akufa déjà donc awa na mokili fe koya na diffection te mais sauf que ana bakitani bato baozala mpe bakitani ya papa ofeza wa bafabrigance maeso badeplik bomba niance bamiete son ozo comprendre bato baza bakitani mais conquera toi diversaire par Robinho aza musicien te c'est un DJ Robinho aza musicien te c'est un DJ oui par rapport Robinho mondi wana DJ musicien ayemba nze moni yebi Robinho ayemba nze momona mona tout le monde papa Robinho ayemba iloko te Robinho aza musicien te baza na niveau te ngana fana tanga komoni asepeli kupa te komoni c'est un individu simple c'est un vagabond voilà to sobela nanu avec na Grand Paris ya Weranson tomone atterrissage ya makasi tomone na première délégation ezalaki Bill Clinton accueillir Niati Mabele Bill Clinton pena bana poto le roi babandai kozela ye mingi babandai kolela ye mingi Bill Clinton Weranson asali effort en faire omemela bana poto lisu Bill Clinton et puis tomoni deuxième lot oyo ezalaki ke bamusicien ya Weranson na badinara bandeko na biso misusu awa bauti kokende par là vraiment étant que bino nyonso bokotami na mokongo awera oui omoni roi de la forêt igwe autorité mpona Weranson tolobaki ke ve na biso otondisa yango omoni ke ateki babio na bie esili babateli sous place yaza roi oza retour ya roi na babisala eza yango ya 2000 personnes soki 2000 soki ata 2000 ata 3000 eza retour ya roi comprendre ezalaki eza 8000 ezasala 8000 place donc 8000 place sikoyo atotote eza retour eza sale mpe ya sika oyokamtape ntango are na c'est ça wanga mpe aza kopasola wana savedike 8000 na minute oyo asisi 8000 wana nyonso apesi esodo na minute oyo apeta yango lokwana ba 9000 mais oyo eza igwe na Weranson ok tala yana nkoyi kema koiso veni na zamba ali etondi kokanisa te amona ndeko olekana osala makeyela ndeko kokanisa te ya faiblesse nete ezaki ali atondi siko nkoya lamuki na nzala nyonso na kanda akopeta yango déjà Weranson aza déjà makila ya balongi ve na biso de la forêt déjà tobenge majorité plus côté ya majorité côté ya plainte oyebi bien aza incomparable yana mutu moko te aleki ye na baplaire donc ve na biso tobiki aotondisa yango mpe akobeta yango bien eloko na sepeli amemi ve na biso atia nécessaire amemi na mwana wana Bill Clinton mwana wana Bill Clinton esali vraiment bien kalonchi asilisi fufu makasi masango bato Weranson adinasi abetaki koka jambe déjà abetaki 12 ans abe viatali ondire Bill Clinton Bill Clinton azalaki déjà moto akufa musicalement par là donc lelo ezake balamusi ye bato Weranson ayokele mawa Weranson aye kosauve ye okindoki te bakongole bakumbaka na butu sérieux donc ça veut dire bakongole pene bakumbaka na butu esantir yango na Congo bakumbaka bazali wana bacor Bill Clinton akei na peso conseil Bill Clinton sala partout moyen otikala na poto oluka ozwata mokanda okosouffrir oyo souffrir bakotini bayebi Bill Clinton te kosengaka masanga ata mwana bafe na poche na ye kosengaka bafe kosengaka bafe en tout cas apesa Weranson merci Weranson mutu abanda komeme na poto mutu liboso Weranson mpe mutu azongisa esu na poto atuka mpe na biso igwe omela na yo olakisi bolingo na yo tomoni su elelo sepesi na so makasi nalelaki amemi Patuziana déjà komone boyemona Kim Kessere Menea
ils ont habitué de la forêt bah ça dit quand on est on a jamais pris la manière où il pour copier nous papa oui on a fait l'habitude de la forêt de copier tout et mener donc ça veut dire que dans les pays à boire là j'ai na pays à boire là comme on a pas toujours on a dit porte-parole qui nous essaie de mener à valable certifié oui relation Nathalie ça vous remercier bien la manière à côté ça bêtise pas toujours là pour pas toujours là pas moi oui pour exemple pour interpréter voilà mener on est quand on a on a si thème malamu na yo on a si nous a pas passer donc c'est que ezaka une façon de benga pe bana Victoria election oui eza mapeta za la nakata wana relation na za ya batutu azam masalia de la paix bato bayo bape mwa ndindi mais comme ça ça moitié na ndindi pas tout ça na ya petit peu na blo va faire la chose que c'est ça la vraiment bien comment il fait ça na jani c'est pas jani kutu bien le moitié ba mission de awera banda ka donc on monte on de planète ba to ka voir jani ba ba institution ni brigade Sarbati pour ozala ba mon animation brigade Sarbati brigade boss ba bi brigade Sarbati ozala Clinton wana brigade au quoi ka brigade au quoi ko le kadi tout na bébé qui tente le comment me pousser mais qui tente en revoir à soit 4 kimba moi la nisate comment il souffle mon nene pour ma tango kangali vraiment ah bon donc comment il souffle vraiment ma casse on va savoir ça on a maison mère ça on a Jamaïque ça on a brigade Sarbati on a ba mo bazala wana we ba soda daga soda mais ma mille Clinton ba ba roi ça a récompensé avec Clinton avant moi on a joué mon pied on a été que papa au moins a bien Clinton était à souffrir na Congo ko kina kolia ba papa minene pas maman de yoma ba c'est mon lever mais la tête aussi là ko lia pas maman au 605 sur nzoko mon a des humiliation on va donc a roti ga moi na ebo était à souffrir a récompensé bon na me maika ba fait invitation aya ka rien na Paris et ça fait bien ba tout sous ko ba ba fan na e ba yo ka ta mo voir au moins on peut aider ba na on ba yo konga mais tout à l'heure na yo ka ni maison mère na yo ka kiyo zuni maison mère na de ko ko ka pena mo wote so bite on ezaka na ndenge ya kota featuring na vie azo eza na ndenge ya kosala nini azongi na ye maison mère moko mpe kitona kosala nini musique ekuti akoma autant kotongale omoni crine adabwakaki ate na répétition esali peneke eason yangama azongi kasa bakrapsa terrible flatte vie alepije malama pa donc ebimi mbala tout à l'heure outi oloba olobi eza retour ya roi mais retour ya roi Owe Ramson toyebi à l'époque lor Owe Ramson akendaka Zénith de Paris na baferegola babil Clinton wana bana na ye nyonso tomonaka koma akei ezalaki na aéroport mais oyo otali boye Owe Ramson kaka le roi de la forêt mais le roi de la forêt oyo akomi na aéroport moi quelques personnes sont moi accueille on ndenge ya système ba we baso bazo ça ouais stratégie bazo ça bloc ko pouvoir sauter la monde to so la bien mambo ya ba kei wana ke misa uti poto ekimba yo ya be ba we basala ngomba ba banda ngona bashibe ko kene yo ya mabona ba mikili ba we na shiba ba solo wa pouvoir c'est tellement moni atinelo équipe d'avance on comprend toi équipe qui première équipe d'avance qui est deuxième équipe d'avance après troisième équipe bon moi mais toi tali quand les amis là qui t'a maman la batunya sur la voilà mais sur telle minute la stratégie ça pas tout les à la ba ya jela mwana na ajani ajani na kangami comme ajani kimi za wenge mais on met faut pas créer ça moi le on sonne que stratégie non ba créer une idéologie mon côté ça va moi système mais la minute on comprend que Paris ça au Bougaté Paris tombé OK Paris tombé à l'ex général les à Paris ba tout ba dire rendez-vous les les 15 là arena camp Paris mais concert à moto Monique Owe Ramson ça fait appel na moi pas na na Monique moi ba ata ba yaki na bango télé la bana moi bana musubaye mais ba tu ba ko s'attendre na concert au bamona pe na présence ya papa Hervé fait de gola à soutenir pe et puis tout le monde est venu à polio fait gola bodo ça fait gola fait gola avant moi na baboni ça la position ya avant d'aller position ni soutenir la soirée avant de faire la promotion avec la campagne na
page officielle ya Frère Ngolo, vu combien de millions de personnes dans la page, ça vidéo. Ah, kotia déjà on a. Frère Ngolo ba tu page ba tu la wana nyonso. Petit tu vois le wana on te za wana. Wana son kuta ya pete la Frère awana. Parce que on Frère Ngolo a soutenir à la page. Nikolo nango, nous les Ngolo ngai oloba, on même mama we ressorti. Nana. Naga mbawenge maison mère na Ngolo. Mais tu soutenir les affaires dans Ngolo licence de père de mère ya makila. Na bête la motolo. Donc ça veut dire que tu soutenir bien biso. OK. Tu dis que makambo za bien. C'est na biso au bête à tete. Au moins nous on a cette manière na ba para ko nya ko so wa so ate. Frère Ngolo a mona o déjà dimi ba na makambo. Na na ko ne ba lambi. Attention à la nzala. Aya o na ndakula. Akole do papa a lambi. OK. Donc et coïncider une relation d'un concert le 15, faire le goût la fête, mais concert le 15. La relation n'est pas en fait le 15, on parle donc, vous voulez la fête en Europe, faire la fête en Afrique. Mais toujours soutenir, tout l'Europe pour venir faire le goût là. On s'en a rien à Paris. On s'en a rien à Paris, donc ça veut dire que si vous faites un libre, avec la concert monté pour monter, on a été à la pour le tout le monde a des conflits pour un concert bon ah so le tema solo maladie ate namba mo le solo ba o le tema solo maladie c'est o le tema solo ba fali ko il te fallait hospitaliser avec maladie avec bien pas lu avec un somba maintenant minute dans les tests de retraité ah bon parce que tu es la chaise électrique pour donc ça va bien ça il y a ça nous ça on va le soluquer tu dois la guitare on va nous sonner un concert on va nous sonner comme encore ça on peut ça par là na batu memba Olanda boye ba fanatique pena ya maison merci fo et donc kolwa na ba kolwa zo ba Olanda yo par rapport ya concert ya père na bino o pe héritier immortalisé dadi na ngolo ba héritier na ko so la maman c'est ko tu va bete wa na ko ça va pas la maman na ali ka mo photo so ça la maman na tela ligarité bitumba ya héritier na blana Mosaka. Est-ce qu'il y a un artiste on était à truquer bitumba za ngala ye monde ya gocha telema na ye ngamoko papa njeli biso de biso na kitambo to kunda piquer to beten mako OK mais on a biso héritier au moins le bango déjà biso c'est la sobora héritier mérité le lokulu na sima lichette voilà héritier le lokulu na sima lichette pourquoi yo mtumoro ozokisa brigade ka batu no ozokisa brigade kaka yo mtumoro kobumisaka batu kotambolaka na batu ebele kozokisaka batu kobomisa batu donc somo akuvaka na kitambo char de combat sétique yeka mutu abomisaka pe ondewe atinda mabeka tina abundisa shikito batie shikito wana na chetset bakunda na bandala donc mutu moko ese voyou héritier c'est un voyou mutu azaka na makambo ate musique to na mondo bitumba voyou héritier c'est un voyou mais alemba c'est yuma tout on héritier yuma yuma on a mona tena vie aza yuma beti na penda bo ba panteni ngana ye héritier watana ngana ye bitumba ndenge na kobeta ye ko kunda te tala na blana ba kundike blana ba yele bele blana za ye moko blana ngana kufa soki asalaki jino te na de policier ba ko bikisa ye soki ba bikisa ki blana so la policier na ba ki tembe tala ayena 207 batu ba na kati wana ya batu donc tina na kati wana na casino na ya continue ba mettre wana none libanda et tout le monde va traverser sur la signal là qui est blanc wada siko yo so za yanke neti biso bana kitambo ngai so tumbola ngai dan neti manga so na problème na yo na luka batuti na ya ngamuko menga boko ya biso mibali na bali mbele kana so voilà ne ba mongo baloba ma confirmation andomba yetene on wana ko ba sela ezali yo de maji eza ne tukabola ngosi ne to nyo yera ba te pele ni to da yemo ko nanu nde data itman on eza film o me o yina pe ritia ne to lingende ni yem tasara ba tuna pono za impoli a bundisa ba so to lingende mudabisa ba kon mexa ba to lingende atuka kitambo to mono ya kitambo te obi héritier to kanelo na kitambo oza mona ya kumbu na kumbu kuna ko mesena ko kunda bunda boza na kuna na kitambo to zakata to swani bana papa mo singa famille pe na mekata na to koma na mama njabi tumbe za partout na bana bana na swana na sese combien de fois yo mona to bunda ne
Bosana sage. Petit na mwana swana matele. Tunaona kwa kitu kinane. Basi tuza bana kitambo. Kumusuma kama etima. Tokuta bena bana ni sali ki star. Ngabe na sali ki star. Yabe aba ina kwa ngabe na kwa nga. Ulo kwa pam midi she. Ngabe na kwa ngabe na kwa na. Ye patron na kwa ngabe patron na kwa nga. Mais ça veut dire que m'da ba para mutati. Mais il y a une problème au bonus. Donc ça veut dire que ndaza jour au ya kitambo. Héritier informé yo. Jour au dit que na après sa message. Héritier to kaneli na kitambo. Jour au tsama kona kitambo. Blana la fait message. Adi atende na olo kaboy. So kika ka biso na kitambo to kutana ya kitambo. Ba panze na biso. Ya yena ba mekene, ba bina yena ba mete ba panze na biso munda. C'est la mort ne ya blana. De to kolane to sali da judo c'est la mort. Ya de judo ka mi guitare gauche droite. Ba ko peta na gauche droite. C'est pas par rapport à l'héritage au démourir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il y a un moment où on a massé c'est péta bato odaye. Ya solo aya kitambo. Soit dans la télé, aya saka pour na mwana mama nana. Oh. Même vous mon kitambo, neni mwana kitambo, même ko uti bomba automatisé. Voilà. Message nini o koki ko pesa na ba Gauloise, ba gladiateur non so ba landio. Par rapport à grand événement aux alliés à Webson et puis la concert il y a fait les aides de en Afrique pour nous donner ma capacité à faire concert il y a fait le go là beaucoup de en Europe beaucoup de concerts il y avait la mission de la forêt à Zawana la reine à Paris les 15 vous allez vraiment qui tourne ma Gauloise tout dans la même morale tout dans la vraiment ensemble ma date c'est dans le délai va faire que soit 6 concerts les 15 on y a après c'est sur la date c'est bon. Voilà, Maxime Abino Nyonso, besoin qu'il parcourt à la mission Maxime dans la première dame de Orléans. À vous tous. Bye bye, bye bye, bye bye.